pardon, bana wana bazulama. Ya mama yote lengi. Ya mama yote chilengi. Kobala te pardon, bana wana bazulama. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbota bando babolingo, la saga continue. Tozo koba kaka chouezate, hein. Il est tard, mais bon. Pendant la journée, là, quoi, on sabe émission, te ba vidéo, te. Parce que, nous avons hyper busy. Donc, nous avons profité de moi. Espace et à minute, nous avons na mekako. Boaka. Oh, je crois, troisième, hein. Pour Souka, certainement. Tout le beli dossier à frère Menkano. Tout le beli dossier à frère Matou Samuel. Et ce que toko. Clore na il y a pasteur Momo. Il y a Momo à petit concert Momo. Je disais que Tolobeli il y a frère Menkano, Tolobeli il y a frère Matou Samuel, ce que Tolobeli il y a Momo. Nini. Et pour na bateau peut-être l'individuel il bosse na mi balete. Frère Menkano a posté une vidéo moko. Un certain prophète a bandé au salle à émission. Azoko betandi solo ndenge nini. To pas opé ce témoignage azolo bazote ndenge nini ba musicien belé chrétien lelo ba pasteur belé lelo ba chantre belé lelo toujours ba musicien hein en général sorry ba simbi kisi pour un succès et du coup bazo imposer ba sirène ils ont moko il y a raison oyo misusu moi baba les athées misusu ba divorçaka mais sous bakufela basi donc il y a émission liboso to sala qui y a mon frère Menkano parce que me t'a poussé vidéo pour asenga ba vie na biso ndenge a divorce avant na ba cité selon les frères ba sirène wana ba benga na basi wana et esprit wana salaka na puissance et impudicité donc il y a mon frère za na biko bebele de basi ba ko supporter tout le monde zaza tout le bail déjà vidéo za na compte bolanda to le beli frère Matou Samuel frère pas prophète on a lobby que ya on bomoni frère Matou Samuel ko fela rabasi les esprits wana sirène wana to benga na rabasi wana bomara pardo basi wana to sito le bela ki bolanda et a to le bela ya Momo pasteur Moïse Mbi ebiso soto ebi que c'est un pasteur il est célibataire pasteur célibataire ba pese même na ba pese même ba combo. Ben, prophète Jules Molundu a pesa e combo célibat en dirsi. Ba msou ba bengara e l'apôtre des célibataires. Ba misusu les rois des célibataires. Donc, batu ba bamba ba combo pourquoi parce que a za marié pas linga obalate. Alobaka ata bo sangisi batu ba tondi na stade. Bo bandi ko belela nga bala na ko balate so ke uti na motema te. Voilà. Ba mikolo a utaku même rolobela marambo OK. Kobale le belage sur le côté parce que au moins la réalité au lequel on va mabala et ba to bele ba pesa qui est raison et concert moi outi ko beta bande ko babolingo bande ko tina niveau ba to bazu ba pancarte ba komi ya momo kobala na yote parce que bana ana bazala na mawate et parce que moi je me c'est qui na niveau moko et ça lena elengine sengo do mi pesi raison pourquoi bala raté donc to la nana moi image moi moké avant to zonga abandeko to décortiquer to pesa bilengi Kobala te pardon
Voilà, bapekisi pasta bala pona ni balobi bana wana bazanga mawa bazalaka na mawa te pasta bala na été avant na nika bongo bezana bo basepelaka bango na pasta zane célibataire po aza free a servir nzambe na liberté pona ba misusu pe bibliquement parlant ezali kitoko te mosala nzambe azala na mwasi te et tout en exerçant ministère azo kamba batu ebele parce qu'il y a des tentations, il y a beaucoup de réalités, machin. Alors, tozongi sikoyo na dossier topé na maman na likambo. Na biso prophète alobi ezali imposition. Il y a ba kishi bagenda ko simba ba pesa ba sirène. Chaque sirène azali na ba règle na ye, chaque mutu azala ba benga nini. Ba marambo oyo ba imposaka ye ba mibeko na yo e folanda. Ya momo balobi. Ye akoki kobala te ko tuta aza na ye na droit akozwa na ye basheri ndenge alingi akotuta ndenge alingi midi ntongo pokwa donc ndenge alingi tuta na yo me kobala oza na droit kende kodote te kopesa mbongo te. Pourquoi? Parce que azalaka na gege na ndako gege apekisa ye akoki kobala te. Bande oba bolingo na lobaki na bino naza ko confirmer te ni ko affirmer mais ezali ba réalité spirituelle oyo ezoko exister na mokili ya batu bele basimba bakisi ba imposa bango makambo wana okobala te okolinga basi ndenge olingi kabambongo ndenge olingi tumba ndenge olingi ni ata ndenge olingi mais kokende kodote te misusu. So bali moi c'est après 5 ans, après 10 ans, après akufa. Misusu obanaka ko divorcer. To meki ko pesa par exemple bandeko na biso elekaki moyen to zongela ngo ezalité. Alors, nalina loba mingi te. Nali juste na pesa conseil to penateya. Aya posa nzoto. Natosa te. Bilaka bikila na bebisa te bandeko ba bolingo nyonso ono ya succès ono ya mbongo ono ya gloire ono ya élévation ono ya ba sonorité nyonso toyokaka makelelo toyokaka na musika mais frères et sœurs na lobaka na batu ke il y a des mystères na sima ya ba sonorité les mystères de plusieurs sonorités toyokaka notoriété gloire succès réussite ko enviaka te oebite. Bible zolo balanga que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de l'Éternel. Bande oba bolingo et l'homme ne recevra que ce qui lui est donné du ciel, dit la Bible. Oh azana mbongo akisi. Oh azana succès akisi. Oh azana nkoja azana nini. Satan akosaka batu. Soro moni mutu azana gloire azana succès et que ça akisi to pe balobi za akisi. Isa que la personne azala ki juste inconscient to ignorant. Akende ko simba kisi ya kansi satan apesi ye mais diable ne pas satan apesa yelo rote nyonso zala kati ya moto so moto épanouir azu succès azu mbongo ezake il est destiné à ça mais malheureusement moto azala conscienté ya on monde bato bele bakenda kokota ba marambo wana diable anelo apesa ba tuté ba otala ka so ke simba succès mbongo batali soza étoile mbongo ba booster yango ba pesi mbongo wana so ke luka mbongo so yeluka so pe succès ba kotala étoile ba monique noza na autorité ba booster yango ba fuli yo zo kanzo yeno ba ba salio ezana o ba ngote zanzambe donc conseil na opesa yo ndeko zo landa ngai peut-être tu es là au mona yo mamba zo simbate ozana zo mona ndire ozana grâce ozana batala mais oko bimisa mutute yaya rassure-toi premièrement que tu as Christ so za chrétien te ndimela Yesu OK et lo rami balé tambola na kobanga nzambe kangama na ye banga ye linga ye tosa makomi Josué 1:8 secret à succès na élévation vandi wana ezolo bani verset wana que ce livre de la loi ne selon un point de ta bouche médite les jours et nuits pour agir si fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras tu dois méditer mettre en pratique les restes des alikambo ya temps des places problème ezalaka batu bakoka kokanga motema te kozela ngonga ya nzambe même nkona
yesu azotuna nature ya enseignera bino te so oloni lidesu lelo yaye kobima lelo te il faut epola il faut photosynthèse esalema bato batanga botanique na école moye beta mbula mopepe fleur wana ekola après bon fololo bana kobima ti madesu ekobima même mama sango manga et autres eza pe na baplante oumelaka na se ya mabele avant epesa mbuma yo oza plante ye akozala ya lisangu yo ta mosusu oza kokoti ye kuna nzeta mbila il faut attendre des années tu as juste besoin de persévérer dans la prière dans la crainte de Dieu dans la méditation de la parole de Dieu na temps fixé ya nzambe ekoya nango yaya ferme le cœur ekosimba lelo oyo bala gardien du temple baosa succès toi na kisite et makambo malamu ezoya susu koleka. La famille, je vais chuter en disant ceci. Na utu ko ça la vidéo moko awa on a sali na lobeli sur pasteur Moïse Mbiye par rapport à émission prophète Moa Ekoloba. Il y a ba musicien, ba pasteur, ba salanzambe ba simbiki sidelo o ba imposa ba sirène et misusu bako balate misusu bako bala me bako divorcer misusu bako kufela basi. Ah, attendez ba combo attends comment formato Samuel attends comment faire menkano dans le bail que je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai par rapport il y a bande commun toujours est-il que c'est une réalité oyo existe ka alors na banda yuko na shitaki na vidéo wana et en disant ceci na banda opesa conseil na baike et ndeko son de ma voix peut-être les choses ne semblent pas aller d'une manière ou d'une autre aux ana grâce aux ana talent yo moro par rapport ya oyoza onzamba chakati na yo umiyebi oyebi que non aux ana eloko mais malheureusement et aux bimso mutute mukile ebi yote makambo neti rassure-toi tu as Christ so ndimela yesu te ndimela ye so aux ana yesu persévère bible zo belevasi utan orienté en occident mais kote pa na ya nzambe mutako saote satana pesa mutolo te parce que ça lo pesa mutote so yoki sa muto simba kisi yango za na mbongo yango za na succès yango za na autorité yango za na songolo pakala yeba ke eloko na ezala déjà kati na ye tango akiko simba kisi ba booster kaka ba pesi ka oya zala na ngo wana sikoyo kati na Yesu to pe na bonzambe tango yo kangami na Yesu kangami na nzambo persévérer ya na temps fixé en nzambe parce que bible zolo ba sala nyonso ya malamu na ngonga na yango na pesa exemple moi en disant solo ni masangu lelo e obima lelo te solo ni l'idée sur lelo e obima lelo te faut pesa temps c'est comme ça c'est créer succès c'est créer élévation c'est créer réussite pardon eza ko yoka maloba na nzambe kotanga yango pe kotiango na misala Josué 1:8 que ce livre de la loi ne selon le point de ta bouche médite les jours et nuit et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors après avoir médité mis en pratique c'est alors que viendra le succès la gloire l'élévation ezaka likambo ya temps des places et belé bakweyaka to mpe bakoka kozela te épreuve ya temps nde ezalaka likambo mama na likambo mingi babanda na bango bien a comprendre na ye mpe ke eza bongo mais avandi ezoya te ezoumela akei kobebisa bikila ayaya posa nzoto frère Ben Mavinga nzambe apambola quelle révélation alobi na bebisa bikila te na tosa posa nzoto te na cédé na posa nzoto te les œuvres de la chair au milieu de la livre ya Galate la magie les œuvres de la chair o makomi eza kopekisa biso tu as tout intérêt ya patienter au persévérer ya kozela ngonga ya nzambe et nzambe apambolaka pe ah oui succès élévation gloire nzambe apesaka pe mais na temps oyo ya bongisa asala nyonso malamu na ngonga na yango nalingaka verset moko nalingaka passage moko na bible ezoloba autant que j'aurai fixé j'exercerai la justice et en tant que Dieu a fixé
o esengeli asala justice, o esengeli a trancher, o esengeli a tombola, a pambola, asala na vie ya mutu ndeko kanga motema. Na oshite na pesa exemple moko. C'est bien de parler de David dans la Bible, c'est bien de parler de Josué, c'est bien de parler. Maintenant, au lundi, ça va être sur ta propre vie. Et ça a une connotation, mon sous. Nabeta bal. Ngai. Tant ma coli, la cola na garçon, j'avais que des amis, yami bali. Naza, na tkela na bami aba c'était dans un mois moké. Alors, je faisais tout ce que les gars faisaient. Nabeta chita piné, na matanzete, nabeta bal. Et j'ai joué tellement bien au football. Et en Afrique, pendant au Pixangai, so ba moninga bayana biso ba moninga na beta bana ba mbali, ba obeta ngai, ba ogangela ngai. Même mon père a olinga te. Tant on a coli, na ya poto j'avais 16 ans. On continue au beta balé awa. Papa biso tanga yoki a sepela ki parce que abi ke na poto balé futaka. Na beta une équipe moi semi-pro, semi-professionnel. Namoko naza. Ils en a Kent, ils en a Londres, Kent. Et Magpiece Kent. Na beta une équipe semi-professionnelle. Alors, na beta tellement bien que je me voyais un jour et na lata maillot équipe nationale et Angleterre, England. Na beta place on a ba Yankee et on a ba Yankee ba obeta ba Rachel Yankee, tu vois Yankee. Na ba aluko. Alors, ba période yango na obeta li solo ya ba plus ou moins 20 ans passés, 21, 22 ans passés. Et ba période yango rêvé za makasi na vie na ngai. Ouais, na kina balé nanga, mais j'aimais tellement le Seigneur. Na linga tellement nzambe. Na me vivre vraiment consécration. Moya makasi. Et makasi pende makasi. Et un jour le Seigneur vient me parler en me disant écoute, oui effectivement, balo obeta osa kombo. Ozanambongo. Mais sauf que au bunga. Tu ne seras plus avec moi. Et serre-moi. Moi, je veux compasser. Je veux compasser la notoriété, je veux compasser la richesse, l'argent, je veux compasser la gloire, je veux compasser tout. Dieu merci. Et la Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. On a se soumettre à qui. Mais il a eu facilité. Et là, ça m'a pris des années. À chaque fois que j'ai regardé les autres jouer, les filles jouer au football, j'avais tellement mal au cœur. Ah, Nzambe. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Mais je vous dis des années pour le connaître longwa. Les qui passent, mais il faut y ça la choix. Et ma promesse c'était quand? Plus ou moins 22 ans passés. Pendant que je vous parle là, dans mon abilembo, il y a notoriété, il y a gloire. À peine, dans mon nom, à peine. Bon, on a ajouté, mais la vie est très bientôt dans son bon. J'ai la foi. Notoriété, gloire, succès, oui. Et la vie qui vous a un faible commencement. Na bamiko les oya na bambu les oya yoza makasi ya kusarana te mamsusu na besoin le bangote vous allez voir ça de vos propres yeux. Ah loba na biso likambo parce que nzamba lobaki na lobi na obeta lisola combien d'années? Plus de 22 ans passés. Pour dire quoi? Na pesi exemple na ngapona lobaki nzamba rolaka yo lelo elingi lobato omona lelo zelangonga o nzamba bongisi po mambonela tanzoto. Mambo le baiser belé par rapport à l'ikamboyo. Il y a bien, il y a ma casse, il y a ma lame, mais sauf que ngonga et permettre à bisoter. Bon, moni, toujours par exemple, Nzambe c'est là alors là Moïse, Nzambe c'est alors là David, Nzambe c'est là nga Yaya. Soy va pêcher via David au zongisa. Ba oindre David n'a 17 ans,
sinon ba commentateur à Bible. Ou bien on m'a quoi na âge nini? Na ba trentaine d'âge, âge à maturité. 30 ans. So tangi Bible remarqué ba to belé nzamba tombola bon na ba âge wana. Ministère yeso ba na 30 ans. David après ti azo kima mbango azo katsa bisobe na bibale. Azo kima Saül azali na huile na motu. Ti na niveau kenda ko se réfugier pa ba Philistin. Kamba yini na ye David akosana kizengi pokuna ba Holanda ye na kamba nguna David akoma mena huile na motu ya promesse. Ya persévère na bito mona nini na bito yoka nini na bito ba ebisa nini ba prophète ba loba nini nzamba loba nini persévère talate au mona bouya tinel au sepela au tressail de joie et bien ba bibisi ba promesse ba bibisi bilaka ba hypothéquer ba grâce pour apprécier au lela kanga mutema ayaya posa nzoto bikila na yo na bebisa te bandeko oyo soso ba nerf solide te ko ya te ya okufa bokato musisa mutu nabina na nzemba posa nzoto frère Ben Mavinga nzamba pambolo message fort les œuvres de la chair on parle des œuvres de la chair okabola batanzambe siko frère zoyemba posa nzoto ACDT na posa nzoto bikila abebisa te nazoyemba na na obina na posa nzoto bande wota commentaire ndumba ya poto bomba masi ma bible mawato la famille on doit faire ce témoignage par rapport il y a ici je crois 3 vidéos hein, sur de go aller une émission sur le bela parce qu'il y a aussi ma qui pour un succès machin ce témoignage moi en aiboy par rapport à ma promesse nzambe na lo ba ibo baby ça va promesse te boy hypothéquer grâce te nzamba sala nyoso malamu na ngana yango peut-être umeli to peso umela persévère kama yesu sambela tanga biblia rassure-toi maronyo sumi baliza na kati ko kino luka de gauche à droite te succès za kati na yesu élévation gloire réussite et il te faut la préparation nazo exemple na lobi David na Bible ba poindre un âge à 17 ans à comment mon conduit na trentaine d'âge l'âge de la maturité Joseph alota bandoto azali na mineur bandone bateki azali na ba 17 ans selon ba commentateur à Bible akende Égypte akemba akota ba prison nyonso wana ni préparation pour la bandoto ko kisama ayo koma premier ministre na ba trentaine d'âge yesu abotama mokonzi abotama na ba promesse abotama mwana nzambe abotama mobikisa abotama sauveur mais il fallait qu'il y a kokisa âge il fallait ba na ministère à 30 ans n'a pas de comprendre azali complet avant 30 ans avant au salango mais il fallait qu'il temps on nzamba fixaki pour aller ko exécuter tout peut ko appliquer tout peut ko sala mambo abenga melaki comme tout munene oui lota bandoto ozo ba promesse omona na basine par rapport à batala ba grâce ba don par rapport au yosa on se découvrira laisse le temps au temps et nzete et puis ça mboma na période d'ango mais bonyo se bimarana était là un moment moroté son on a vu lelo et ça pour moment nekoki yo c'est là ngona pe okoka kozwa tant zo passer à souffrance wana ya calvaire et rosan et rolela et ça en préparation pour kota na possession ozala na okozwa état parfait et ya o singeli ozala okoka au fait pose capable et assumer responsabilité to père bika
maman nzambe abongisi mpona libala oza na préparation so bali sikoyo une façon se comportera wana babengano to nzambe abongisa babisa lelo wana ozala nango ezanga ntina wana ya kosukolaka 19h ya songisongi ya kolinga misala te kolamba oyebi te bongisana obala ntango okoma prête nzambe akoprépare Moïse akimi Égypte. Il avait 40 ans, je crois. Tant qu'il m'a attend ou à Zonga. Je crois que ça a 40 ans. Dans le désert, uniquement après se préparer. Tant à Zongi. Il a libéré. Il a libéré avant 40 ans ici, Mbaraté. Parce qu'il y a la préparation. Yaya. Dans mon lection de préparation. Mon foufou, pour moi, foufou. Pour moi, liango. Pour moi, il y a foufou. Faut toki sama ya moto. Hein? Au sopi se moulo bandi balola. Imaginez ce que yo foufou. Bakoto na tama ya moto. Yamagi ya manga. Nzambe inspirant mate ya moko. Wele lisa nzambe te. Wele sangele lisa nzambe te. Pendant yozo lelana. Nzambe ocha yes. Ça y est. Yes. Yes. Moni mwana bébé. Mwana moke. Tant bando yekola otambola. Papa les bossu ezala na ferme te boyebi. Soit boaki. Yo na oboti te. Oyebi mamona ezala vinza te. Boaki logo. Aobanga nano. Po tombola obanga. Aolenga pra boaki. Et puis c'est confiance. Yami balé. Azio assurance. Yami satou malembe. Oga ya mwa koya teleme. Malembe. Avec le temps. Après comme ferme. Balinga ba ma isagate. Balinga simba ba mote. Atambola. Karatambola. Pour la nini. Confiance. Aibi akoya soute. C'est ça. Israël pokota à terre promise. Ils ont nzela mukuse. Il y a 48 heures. Mais ils ont batali. Ba okima. Bah, j'ai préparation. L'excellent dans le désert. Combien d'années? On a sonné. Bah, il y a bitumba. On va guérir. Parce qu'il fallait déloger. Bah, cananaï. Bah, m'dama laki yo. Au poste on a pété. C'est le bunda. Ce qu'on peut bunda longa. Il faut être dans la préparation. Soldat qui n'a jamais guerre sans formation. Il faut qu'il y ait formation militaire. Il faut qu'on t'accole. Sinon, tu es en train de garder. Tu es en train de moto. Les sachets aux oeufs à l'issue. Malamoro. Au koufi. C'est ça. Fermez les cœurs. Quoi ici, qui c'était? Hein? Kokende. Kotuna suki nanite. Kokende ba connecté yote. Kokende suki pas nanite. Suki pas wapi. Suki nini. Suki kuna ba pesa. Suki ba salara nini. L'élévation vient de l'Orient et l'Occident de l'éternel. Nous avons mis ton bois. T'as des laïcs. Fais confiance en Dieu. Persévère. Ferme les cœurs. Lequel est en Zambie. Et dans la Bible, Sambela. Surtout dans la Zambie. Bima la compromission. Bima la vie à duplicité. Bima la vie à tantôt plus tôt. Le monde arrête mon Liban. Simbuto. Et empêcher Rabila quand il a dans autres parce qu'au fond la porte. C'est ça. Et je vous aime. Nabi qu'il y a facilité. Nabi aux okemba. Mais ici là non. Ils attendent. Hein? Et les canons les autres bah il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour eux. Moi aussi que il y a non. Hein? Et comme ma solo. Moi je bicana. Beta ma solo mo sexa bato. Ah tika. Na tola na témoin je fais mon TikTok et ce qui s'est passé na passé na ma. Abo nguna na poto bande au galère. Akena préférer le bien avant tout parce que na bokana te na omebo ma batuni o mbande.
expliquer abina ko se sui ba tout ni expliquer ça on a des so face à le bela yango et puis sina pour ça oseka na mawa en même temps mais après azwa ne be mukanda nzambe ya ko ba ko kufate kufana ote balega uti makasi koleka yo wana ba kufate bonga yo batu musutu balala libanda yo lala libanda te musutu beta 3 jours a tshelo na monote yo atali pa okaoke mona na nango ferme les cœurs ça viendra d'abord sala au sepela passe les mots partage. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi.
prospère dans tes parvis. Je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.